nazo senga na bande ko nyoso ba na poto ngam putu bien fort vision na muketo zokaka botala ba démarche tout sali. D'accord. Donc il a dit que tu as raison na biso makam tuzo boya. D'accord. To sengi pe bino apport na bino bata poto. Botinda parce que photo sala ba banderole. Ya terrain wana. Il faut tous les canabes mission le collaborer. Et ça bande basa ebele ayo boy bana bango basa mo ba notable ya commune Yandil. Autant ba kombo na bango. Ah tu as na bato solo Yandil, bato ko ba Emile solo. Ils appellent on a pas doyer on a pas une scientifique na biso ba une scientifique après c'est ba pépeta si boza autant na biso. Ah pépeta pour mettre na biso commune Yandil. OK. Azal jeune homme. OK. Ba toi ti le lo biso to juye mabe. T voilà. Voilà, bonjour mesdames et messieurs, bonjour Bande Kobalandi, bonjour Messana Kota la biso partout, bonjour ami na émission na mino couloir Masolo. Je crois que Nangonga Oyo bonjour na poto, bonjour ba bonjour ami partout, bonsoir pe biso partout na nzela na biso ya télévision na bino, ya au Caire, ya bana Yandili, otobenga na komo ya télévision Njiloise, Njili et Tumba télévision. Voilà, sans plus tarder, mesdames et messieurs, on a devant notable moto à plus reconnu, donc na monde entier, donc c'est pas qu'à Njili, donc notable Njili, na kombo ya Ndeko Mputu Mwangi Oazali, président de l'association des forces vives de la jeunesse de Njili, na kombo ya Fort-Vigène. Donc là, je crois qu'à Fort-Vigène, il y a association Oyo et Meka Kopé, ça va valer dans la commune Njili. Voilà, sans plus tarder, na il y a retourné pour la mécoyer bande comme pour tout la plateforme de Tumbalelo avec se plaider ni pour la fois dernière la gina biso longo to komeka to yeba voilà to le bela pour l'essentiel loko la première point to le bela mai ozo le kanaka ya organigramme ya commune Njili na cartographique ya commune Njili voilà ce qui est évolué ou est évolué te to komeka ko beta ngo na kati ya émission na bino voilà sans plus tarder na me tourner donc na senga la registre qui cameraman après nangai me ko balancer nga image à côté ya président ya à Fort-Vigène de Komputu Mwangi le Komputu mbote na yo en tout cas boye mala mon émission sur lelo donc couloir Masolo d'abi ke bandeko ya poto ba sepeli o ba lingaki mingi te de Komputu aya ko manyola aya ko pikola pe aya ko talisa ba etando ya Njili Tumba lolenge commune ya Njili ya ko tambola donc na bi ke na zana esengo mingi pe ya ko yamba yo na plateau ya lelo. Merci beaucoup. Voilà de Komputu bandeko ba ko yeba omemeli bango nini ya mokolo yo soko ye oyaka ne tuluka ba dossier tuluka makambo tuluka ba problème ya ndenge na ndenge lelo omemeli bana bandeko na biso ya télé nini lelo ndenge na lobaka no mokolo nyonso na ye koloba na kombo ya Fort-Vigène. D'accord. Dossier nini toza nango dossier ya Sainte-Thérèse terrain. D'accord. Stade na kanti oyokaki na conseil des ministres ministre Bidimba Lobi a Kotonga na Njili Sainte-Thérèse, terrain il y a 60 000 places assises. Ok. Ils sont sur la Njili tout c'est là parce que projet moko ya ki na Njili, projet ya Kinelenda, où ils ont qui embellissement, il y a place Sainte-Thérèse. D'accord. Projet wana il s'appelle ça qui va na Njili. D'accord. Na projet wana ils ont qui le makambo ya réaménagement ya commune Sainte-Thérèse, ya commune Njili. Place Sainte-Thérèse. Route Luemba, okay. Route Maître Coquet. Yes. Et les locaux na moni ba bakisi mo ambitieux. D'accord. Na ba projet on a nyonso na ka type réaménagement et embellissement ya place Sainte-Thérèse. Yes. Biso bana Njili nyonso wana to sepela ki na. Mais auto boyaki ezali réaménagement et embellissement ya place Sainte-Thérèse parce que biso toyebi ki président de la République a promis que biso ya kotongola biso terrain ya monene stade 60 000 places dans Sainte-Thérèse. D'accord. Et toyebi ki président na biso pe akosaka te. D'accord. Yango wana banungu ebandaki mais toza na kati ya décentralisation oyo eza ko nécessité implication ya population. D'accord. Na kati ya projet nyonso oyo etali développement ya mabele na ye. D'accord. Wana tokanisaki eba benga biso et expliquer le pourquoi oyo toboyi bakambo wana. D'accord. C'est là qui va démarche mais tout monde qui va sali butu makasi. Ba clôturer. Tout monde ndenge ba clôturer ngo ba diminuer terrain wana. C'est-à-dire côté quartier 6
bandako nyonso ya construction anarchique ezalaka kuna. D'accord. Batiki yango. Oyo ekosala conséquence nini? Boulevard Lwemba ndenge ewuti kuna ekosenga ekatisa so mwa moke oyo ebima. D'abord badiminuer espace à terrain. Deux, boulevard ekozala soki kitoko te. Bana njili babalaki déjà kosepela te. Mais biso tosengi na bato wana tokutana tosolola. Bateau basala ba construction anarchique ya ITPM ou bien comment? Non, projet qui n'est projet qui n'est d'accord. Mais baboya qui faut approcher biso. En tant que population. Population est la télévision. Baboya qui faut approcher biso. Yango wana biso to mona ki ba jeune mususu. Ba lui faut ba buka esika. Donc clôture wana. Clôture wana. D'accord. Ba mususu mutura zo boudé la côté na ye. A Fort-Vigène eza association oyo eza ba mikolo. D'accord. Eza na bato ba kanisaka. Tozali wana lokola syndicat entre population na ba autorité. Donc, ce qui ba autorité baza na raison, tokozonga pa ya population pour expliquer ba OK, makabo liwo sa les ya moto. D'accord. So que population aza na raison, tokozonga pa ya ba kozi pote bisako ba kozi, to boni koza na mwa libunga. Mais na dossier oyo, to monaki ke projet qui ne lenda alinga ya po bebis. D'accord. Parce que espace wana ya terrain Sainte-Thérèse et bandit dans quartier 6. D'accord. Vers les Luidi. L'info 1, l'info 2. Et qui est kuna balabala Ntsele. Ntsele, voilà. Voilà. Et l'équipe dans quartier 5 na balabala Nguma na Mayunda. Et l'équipe dans quartier 4 na balabala Kikusu. Donc même station. Ils ont na quartier terrain Sainte-Thérèse. Le monde est clôturé déjà. Voilà, il y a un toujours hors station. Après ça, bango session moko ya amphithéose. Yes. Il y a 25 ans. Donc ils ont à titre précaire. D'accord. Donc normalement, même bango ba ko sala ba clôture la marque wala ti. Pour tout le monde ba linga tonga soko ba food market soko biloko ni na éviter. Mais ils ont session précaire. D'amphithéose. Voilà. Et qui est la quartier 7 et l'équipe d'école Sainte-Thérèse, Kamina, Tikuna na Tombe. Yes. Croisement, boulevard Maman Mobutu, na boulevard Lwemba. Donc, espace wana est clair. Bateau, batonga na quatre espace wana, ils ont ba construction anarchique. Yes. Ce qu'on a démontré qu'ils ont ba construction anarchique. Au dernier tando, au gros banaba tando. Voilà. Voilà. Biso bana njili esika wana njili ya na plan d'aménagement. D'accord. Bien la propriété. Okay. À l'image il y a ville mort soko flemal soko bridge ya Belgique. Belgique voilà. Plan tilelo ezala na no réaménager. D'accord. Donc on y a ce monde na njili o ba teki na balabala. Ils ont la construction anarchique to landé lango. Donc on mutamba na justice en solo. Parce que non, disons terrain. D'accord. Terrain nyonso po ba changer yango ni ba beka kango parce que désaffectation. Est-ce que bateau yo ba somba balabala njili wana na kati? D'accord. Parce que la désaffectation. Ils ont désordre. Est-ce qu'il faut demeurer dans les désordres? Nani attaque la bango ba terrain wana c'est ça le problème. Ce sont nos bourgmestres en complicité dans certains agents et affaires foncières. Donc tous les bourgmestres ceux qui à côté na poste étant à l'état, il faut attaquer ma belé. Voilà. C'est ça le problème. Parce que question ils allaient photo tout dans bango. Oui. Est-ce que va désaffecter qui balabala qui est kulongo? D'accord. Donc on va avancement unilatéraux. OK. Ba décision ils allaient contre les avancements unilatéraux. Donc la décision est ça la côté. Non, mais toujours la makambo tout non. D'accord. Donc kuna tu as ba décision. Biso ba njili toza ba intellectuel. D'accord. Ba intellectuel. Tant to mona ki natanga Mobutu. Soda moko te doit ina bana ayaki na Sainte-Thérèse tonginda kuna ye. À cet étage à un niveau. Mais tant que tu es ko yebisa président Mobutu.
bana njili batomboki mpona ndenge nini mais atindaki gouverneur Conde Villaki Kanda na général Bozo Oziba yaki babukaki yango. Voilà un exemple à suivre. Mais lelo bato wana baye kotonga kaka na même espace et nani abandi kuna soda moko atoli aza nani azelo te comprendre que ezalika couverture yango wana tant toujours discuter non biso toza ba traité toloba tokoki kokende ke lisusu na désordre te d'accord na bitumba te parce que toboni mboka ezokende malamu tokende komona assemblée provinciale d'accord wana makambo etali ba spoliation nyonso ya commune Njili d'accord banana eucalyptus ok oyo eza site moko réservé pour un changement climatique au tozomona d'accord bilanga na biso na sama ya Njili maman maraîchère voilà gouvernement provincial asalaki commission mobimba place Sainte-Thérèse asalaki commission mobimba kitaki awa et rapport oyo ezala jamais abrogé au mona rapport na page 13 nango balobi donc bato so bazala mikanda eza inutile parce que l'air basalaki rapport bato wana bazalaki na mikanda o te batindaki baservice nyonso ya urbanisme cadastre urbanisme habitat affaires foncières conservateur bango nyonso bayaki rapport oyo yango wana biso bana Njili tosalaki yango okomona awa balobi mpona makambo ya Thérèse Sainte-Thérèse mouvement greffier pasteur Atoli il a tenté d'obtenir non le pasteur Atoli a occupé cet espace sans titre délivré par l'autorité compétente en dehors du document obtenu auprès du service communal développement rural et communautaire mboka nini service à commune et puis mokanda po oya oteyaka et comme Mabelona. Voilà la proposition de la commission. Nous proposons qu'une instruction soit donnée au service qui a donné les documents de les retirer et que les lieux soient vides. Sauf aux anarchistes. D'accord. Il a tenté d'obtenir un certain enregistrement auprès, mais les démarches n'ont pas abouti faute de désaffectation de cet espace. Yes. Occupant une partie, M. Atoli a vendu anarchiquement une portion. Là, il a vendu à qui? C'est ça les problèmes. Mesdames et messieurs, tout ça, le long de l'émission, je crois que les personnes à qui a été vendue cette portion ne se sont pas présentées à notre invitation et les constructions continuent à être réalisées. Voilà. Nous pensons qu'ils n'ont aucun document et leurs constructions seront qualifiées d'anarchie et subiront la rigueur de la loi. Merci beaucoup. Je crois que tous en ont qui pose. Et tant que le document Oyo et Bimaka, je crois que Bimaka Nakati a commis Njili. Oui. Moi aussi, pour la nini, bateau, document Oyo, bateau, ça me beko, il y a l'état. Il y a une autorité à l'état Njili, n'a nous a bourgoumé sur la ligne Njili. Si vous avez besoin de bourgoumé, c'est n'a bolingi batia. Tu es habité. Batia qui a bino ya mwana ya Njili, aïe, comme qui mon panzi. Maintenant, ce que batia nani? Non, bateau, on a nion sur banoma bango. Yango so balingi baya ko sel donc nomination faut le ngavo à élection à Sainte-Thérèse te nominer to boye ngote za malamu d'accord mais baya na Sainte-Thérèse batuna urne wana urne batuna nani obino bolingi za la bourgmestre Njili na bourgmestre adjoint bana Njili wa koloba wana botaka yo je crois so basinga na usama makasi ko voilà na usama makasi pour le contraire maître laisse le continue pourquoi pas docteur Fikonzondo donc centre médecine naturelle de docteur Fikonzondo ce que Big Sarabatou voilà tout continuer voilà OK babarwana voilà omoni to ki no ma lembe to atona terrain na to komela babarté après to kolonga na babar parce que le babar et ça va citer des anciens combattants je crois que citer des anciens combattants et zanda ko oyo basango batonga ki na Sainte-Thérèse voilà babar on a nyonso voilà pona commission socio-culturelle d'accord ya ba jeune Njili OK donc maintenant on nyonso on a un rapport ngo le mouvement du développement de Njili MDN donc il y a des padou d'accord bango kuteza wese oyo to salaki ya CPP tatango kabila
ngazaki nakati. D'accord. Ngazaki ministre de justice ya jeunesse. Yes. To sali projet pa sali wese ya zui na yango. Mais lelo azolo ba faut ba pese mbongo pour longo hana. Pour la toilette publique voilà je crois. Voilà. Parcelle monsieur Kayumba. Oyo. Au monde en balobi azwaki en sans titre. Monsieur Adonis centre. Bref, bango nyonso batali sibiso. Qui bazaki ba anarchiste. Mobeko lui kondi et lobby te que moto yo arumeli na kati ya place on est comme yaye bien ezaka ya. Non. Et lobby mutu nyonso aza anarchiste. Aza mutu a désordre ba sengeli ba déguerpir ya cyber guerre de la loi. Voilà. Donc faiblesse ya l'état congolais oboya ko appliquer autre. Biso population musa na biso ezali ko lakisa l'état tala ba décision yo moko ozwaki. Voilà. Tango basali makambo yo Assemblée provinciale a commis gouvernement provincial. D'accord. La décision du gouvernement a été mise en demeure. Ok. Depuis 2014. Ça fait déjà à 10 ans. Batouana balingi kolongola. Banani wana balingi kolongola. Batu nyonso banda kuna baweza kota quartier 6 kuna ITPM tina suka. Baba Rwanda. Construction anarchique ne il faut quitter place, quitter la place wana terrain dans la ville. Yango elobi yango. Na kati ya pétition to salaki. D'accord. To tchaki ba document o na nyonso na kati. Yes. Alors, to sisi wana te. Biso moko to ke komo na bourgmestre na biso po a notifier yango na batu wana. OK. Yango bourgmestre wana notifier bango nyonso to. Mais toujours comprendre. Na époque à bourgmestre o tangi kombo. Bien quoi ma Senghor. Voilà tangi kombo na yenga tangi kombo te dans les mokadango est bon. Voilà c'est quoi que j'ai yango eza signé. Tangi kombo na biso tanga kombo te parce que signé l'état étando o va kombo na banque. Mukando eza tracté. Voilà. Eza signé bien kikwama Senghor. Bourgmestre d'Engine. Mukando eza tracté. Eza signé ministre Naftali. Maman Naftali. Azaki ministre provincial des affaires foncières. Tous les espaces où ils ont vendu, où ils ont anarchique, ils ont na série ya bourgmestre, je crois. Non, et banaki avant, mais toyaki ko tombola makambo na tangu na ye. D'accord. Mais il est pas ça là biso mauvais service makasi. D'accord. Aranda biso mauvais service. Naza mwana njili. Oui, yango tozoloba. Mwana njili ezaka te. Naza mwana njili mais aranda mauvais service parce qu'il y a des un très mauvais service. Ngamo na kanga ba. Sikoyo batia mwana ya njili, batia mutalibanda akamba njili. Bana njili oya solo bazali o bazana bonne volonté ya kokamba. Komil bazali. Mutu lokola serviteur na yo mputu. Mputu yo moko. Nga moko par exemple. Voilà, yo beke zaka ye mutabo sala. Soko botienga na makambo yo. Na kobanga nanu makambo nga moko na sala liboso. Donc na kotambusa mboka. Et puis ndeko putu ozala na etando maloba okoloba maloba lobi ekozongelo na mbala sima soki sali mabe ekozongelo parce que etando to biso to yaka pona kolakisa oyo lobi soki batie au place wana yango wana tangu tomonaki makambo ya kine lenda eye d'accord tomoni ki bana bazolinga basala mabe bamisusu balingi basala bamarche bamisusu balingi babuka batol tolobaki non biso toba mikolo on a fait une pétition. La présidente de la République. Mais avant de faire une pétition, il faut voir que Kinelenda est un projet à 18 mois. Est-ce qu'après 18 mois ou avant 18 mois, vous avez la pétition pour évacuer le wana? Biso? Oui. Banatangu batia batol wana. Yes. Banaki koluka interlocuteur. D'accord. Tozomona bango te. Yes. Ba bourgmestre la biso basaka ni baluki wa groupe ba jeune moko boye. Ba pesi bango mo eloko moko boye. Ba ya koloba na kombo njili. D'accord. Yango wana tour oyo biso moko a Fort Vigen. Tosala ki pétition na président de la République. Faut pas les tando ya commune njili tando yango eza libre pour na ni to mona ba o ba. Ekoteki en bonne et due forme. Oya zara argument contraire. Yes. Na oya biso aye, ya biso argument yango. Voilà, ndeko putu to kene mo kozonga tomoni loko moko ndongana ya discours populiste oza mo wana populiste discours populiste o makoloba mingi zo ningana to kozonga la place wana mais tout landa bino na komuma na chante que sali ya passant komuma na chante o azali président ya ministre ya commune Angeli manda chante je vous salue bodaki na moi ba maître Boba Kanyekete ba maître Lens les Quantilulu bino to azaki wana ba docteur Fik Nzondo o bazaki ba yaki ko assister na babenga bino pour la Kini Elenda boto ko sur la fois dernière awa ba projet
nini obosoli kuna oyo population ma kozela ba kozela biso na yo to lobala na ndela na bango netando na biso pour la commune pour la Sainte-Thérèse place wana pétition et ça a un délai à 3 mois. Il faut que l'autorité réponde dans 90 jours de quoi? Dans les 3 mois. D'accord. De mon 90 jours et quoi qui peut l'annoncer? D'accord. Na conseil des ministres, na bandeli na conseil des ministres. D'accord. Ministre ya secteur ya sport. Yes. À lobby gouvernement na cadre ministère nae bazo tonga na Sainte-Thérèse stade ya 60 000 places assises. Maboko na ndubos. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup ba njobi beaucoup pour la wana. Bidimbu ministre ya sport. À lobby yango et puis après si délai 3 ans. On a eu 3 ans. Stade de Sili. 3 ans stade de Sili. Stade de Sili. C'est pour cela bah nomma qui combo il y a discours populiste. Ah nagoya. Voilà les ah vraiment si matoyambi voilà invitation. Il y a Kinelenda. Voilà. Il y a une facture invitation ezali. Oui bandeke pas gentil ngobila nyako kende ti lelo. Babengi biso tokutana. Yes. Na tokutana na lycée Sainte-Germaine. Na mettre fi konzondo manda centre nous to bozaki mettre. Yango tolukaki moi échantillon wana. Ngana za président. Yes. Tolukaki moi représentativité ya Njili. Na ba secteur nyonso. On a cadre socio-culturel. Manda chante ça là. Pourquoi trois que zo ba nyonso tuté. Tozwaki Manda chante na Philbert Sik. D'accord. Azali professeur na collège Bonsoumi. D'accord. Na cadre ya ancien joueur ya Njili. Zouaki Ndeko Pandi, Ndeko Carole, Ndeko Coco. OK. Ndeko Coco, Aza secrétaire général à Fort-Vigène, Aza pe ancien joueur ya Dragon na Young Boy. D'accord. Ndeko Tango Carole. OK. Ancien gardien. Ya Léopard, mais Aouti na Young Boy. Pe akendek ti Dragon. Na bandeko fondo baza ancien joueur. Dozui balé qui n'a biso ba montant wana o bazoya to mema ibango ba mama pe bazaki représenter donc bongo ba jeune qui Guillaume Yantula ba jeune on a ba socio-culturel ba association yes ba jeune to zo qui pe to na petit na biso nan moi nema Ema Simba moi na Odilon Swana azaki na biso po ba petit on ba yoka ka ba mwana na musika ya ko to meki bango ba ya ko yoka. Pour viens pour toi, au nom d'une structure. D'accord. Ce n'est pas lui. Mais tant que tu as total ici, Batouana, souci nabiso, oyeza contenu dans mémorandum. Bango balobi nabiso rekina na yo. D'accord. Balobi projet oyeza bac mondial alingakate batu oyo ba ko kuté sika ba indemniser bango. Oh Banque mondiale a l'ingabongotier. Donc, biso reste comme un anarchiste. D'accord. Donc, nous avons biso biloko ndengwana. Ok. Parce que ce que tu dis en Gobongo, pour la Banque mondiale à Koya, ils en ont yo. Et comme nous avons yo. D'accord. Mais tu as pire. Baza ko indemniser Batouana. Ou baza ni titre ni de l'action à Banini wana. Mais ils ont faiblesse état congolais. Si ma ba représenter à qui ne l'enda Batuni biso. Wani ni Batouana, bien que Mikanda Oyo, balongwa te banda kalawan. Tout le monde a une construction anarchique, mais baza miro, baza cadastré. Voilà. Ce que basula ngoma. Wapi. Ya mwana o place tozolo banoki, biso to ala makola mutamba. D'accord. Tola na mutamba kabwe. Enasima. Karaboy mutamba kabwe. So bobo mutamba, ba mutamba musuba ko ya soso. Biso ye tozali. Donc mutamba eko cha rythme moko na justice mboko yo o ba nyoso ba uti kolanda. Toto landa o mikolo magoleka ma oleki ana kate tando na biso awa okitaki na mama marché pour récupérer ba terrain hein. Oui. Ministre ayaki ayoki makambo zo tumsa population na voilà le ministre. Musa na baweza okangama na biroté. D'accord. Akita kitina bilanga kuna. Lelo to lo baba chef coutumier na ba sodo ba tyokola ba bilanga kuna. Bazana na auditorat. D'accord. Bazo samba. Et bilanga wana eza mabele ya commune Njili. Voilà. Ba jardin ba bilanga oyo ba ils ont déjà récupéré je crois.
Non, apparemment, Bilanga, c'est la sikoyo. Le ministre a annulé le jugement unique. Jugement unique, le jugement jugement complaisance. Ils appliquent contre la population. Les décisions prises contre la population ne s'appliquent pas. D'accord. Donc, le jugement, on est à le Kouta. Très bien. Le continue le processus. Yango wana avocat oyo baza kosamba makaba bilanga to sengi bango basangana na avocat Forvigène pour na biso nyonso to défendre bilanga to zonga na kati ya likambo na biso. D'accord, s'intéresse voilà. Tant que toza na réunion wana iloko esalinga pasi batu ya Kinelenda baza bato ya ministère ya infrastructure batu ni question pourquoi batu wana babima te. Nous on ko finga l'état congolais et l'état congolais est défaillant parce que ma décision attend moko ezala abrogé ezate o eza décision ya conseil des zones depuis 1885 balobi mutu moko ta koki ko ba mikoja ba belanji babi mutu moko ta koki ko tonga na Sainte-Thérèse décision ya abrogé yango ezate au moni rapport wana mutu moko abrogé yango ezate décision mise à demeure mutumoko abrogé yango ezate notification à bourgmestre mutumoko abrogé yango ezate. Est-ce qu'il appartient à nous à Forvigène décision yango donc pour toi mikanda 95 il y a 85 oyo tozomona oyo ozorango wapi ngai à Forvigène voilà c'est par vocation que dans ça comme makambo. J'ai travaillé avec Papa Louema. Oh d'accord. J'ai travaillé avec le bourgmestre Scotty. Yes. J'ai travaillé avec tous les bourgmestres qui se sont succédés là-bas. Très bien. Même le vieux Senghor. Voilà. Tango Zaki. À Forvigène, nous avons Senghor est un membre cofondateur. Bien sûr, au travail dans Bango. Tango, bah, place où il y a une construction anarchique. Tu étais présent là, na Bango. On est global à l'époque. À l'époque. Oui, vous avez un bourgmestre. Mais yango ezako yoka bakanganga. Bakanganga oka pour la cause no défendre ba cause. Défendre. Yango no muli ba okanganga. D'accord. Là on a défendre terrain 3 bakanganga. D'accord. Très bien. Là on a défendre terrain 6 bakanganga. Voilà. Mais le col a tous a raison et puis na yebi ki na défense cause moko juste et noble. D'accord. Na ko tikati. Yango wana na la makambo. Dans mikando. Décision numéro 045 portant démolition des constructions anarchiques érigées sur le site agricole des communes de Ndjili et Kimbantsek. Voilà. Yango. Le gouvernement de la République, le gouvernement de la ville. Ça n'a jamais été abrogé. Nous sommes dans la continuité des affaires de l'État. Yes. Quand certains Ndjilois me criminent et ça n'a pas passé. Tant qu'on a ça, contre le bateau, ça la spoliation. Na appelle ça un bon. Bateau, ça oui, appelle ça un bon. Ba conduire à bourgmestre na biso bazoli à bon, on a appelle ça un bon. Je débute de mon argent. Tous ces documents aux hommes. Yes. C'est de mon argent. Voilà, nous décomptons tout. On a tourné vers la souka. Voilà. Il aurait pu s'y passer ma casse. D'accord. Tant que tu es ici, tu as Kinelenda. En tout cas, ils sont bien. Son bon, on va les têtes, on va nous on va map, J. C'est bien. Là, c'est bien. C'est pas bien parce que. Si on peut te limiter au Kende, Bokamati, moi, $5. $5, je crois. Il y a un Bamissous. Mesdames et messieurs, voilà. Il y a un Bamissous. Donc, devant $5, wana, au moins, à perdre mon moto, à Moutanjil. Parce que, bakabou les $5, on a battu nos Anjiliot. Bakabou, on a battu ma parole. Là, je crois que $5, na ça. Mais, et l'autre, ça n'a pas, c'est quoi? Na souka batakine lenda balobi. Yolobi biso bananjili. Botia siko Tolanda nani? Tolanda bino ou bien Tolanda discours ya ministre na kata conseil des ministres au président de la République azaki. Balobi na biso balobi waneza ba discours populiste. Comment il est grave yango? Ba discours populiste par rapport parce que Tolobi to tourni ba question. Na projet na bino na au ministre alobi qui dans 3 ans stade wana ba osala ngo na Ndjili Tolanda sikoyo nani balobi na bino ba discours wana ya ministre za discours populiste. Voilà, donc président de la République discours populiste. Donc ngolo ba biso bana Ndjili toye ba ke na Sainte-Thérèse
bakotonga na bango stade parce que bango balobi non ça des athées non na évité et ça des athées je crois moi na njili nyo surtout attirer conclusion est-ce que voyez que ba joueur ba maso na njili te ba joueur mais ba obimandeni maso te boti ba katana ba joueur mais ba obimandeni pour la bino ba na njili ba obimandeni parce que boso to aotinda ba joueur parce que na kata balabala terrain zali d'accord toza na entre les quartiers ba terrain zali yango no moni ba joueur ba route na balabala bazo mata comme nous championnat tel quartier comme nous championnat tel commune yango nazo réveiller bana njili bana poto alongo na chapeau bana poto biso to sito bundi to sali pétition mukoza mboka répondre na conseil des ministres d'accord siko bata kinele na ba yebisi biso balobi discours populiste. On va confier la fois dernière populiste. Pourquoi populiste? Discours populiste. Voilà. Populiste, il y a le ministre. Voilà. Alors, il galerie. Mais du gouvernement. Merci beaucoup. Je crois que toujours en emballage. Si mal aussi attirer plan na ye. Voilà. Biso médiation for vision et sala qui to comme na soka. Merci beaucoup. Yango to lobi mutu na mutu attirer plan na ye. Biso to longwe. Voilà. Pour de kabonanga na yo. Vous assure que ça les tongama ou pas. Mais yango la zo epsa. Ngai naza sur que ministre azali kolo. Il y a commission d'infrastructure. Voilà. Na Sainte-Thérèse et vous avez la stade il y a 60 000 places assises. Mais si ko donc qu'il a na carte rien non, bango balobi na biso bazo sala déjà. Bazo sala. Donc so ba sala déjà na po bakanga po biso mongo ba bikolo mabela njili to mona ka makambo ngoti. Voilà, merci beaucoup. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Bala njili, je crois que bando bandaki biso ya Kisangani, ya Rwanda. Voilà. Bino mo boyoki makambo yo, mais à Fort-Vigène akoya awa na réunion heureusement en balance na plateau voilà vous en assemblée générale à Fort-Vigène. Merci beaucoup Sabino. Merci. Position et dans rapport d'entendre pour ngonga. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Maloba ya suka poto kabona na yo kama maloba kaka un petit mot pour lancer bandeko oyo ya njili ba otala yo isili. Bana njili nyonso tozaka na eloko moko eza commun na biso eza commune njili. Yes. Stade wana soko batongi yango na njili. Bana njili bana poto. Bandako o botonga ya bitage na poto ba flat. Ekolongwa ba flamingo. Ekokoma vite koya. Victoire Keyo.